Bonjour et bon après-midi mes très chers amis, mes très chers collègues, mes très chers abonnés de par le monde entier et précisément en RDC, notre beau pays. Lelo ezali le 17 na ye na lombangu lisusu na bapoko awa kopesa bino actualité du jour pona ko édifier esprit ya ba oyo bazali mitema likolo po bayeba lelo tongo etani mokolo komo ke na kosila nini yango ekoleka to eleki na kati ya mboka. Voilà pourquoi rapidement naye pona ba nyonso bayebi artiste Youssoufou Kalonji oyo bolandaka na ba téléphone na ba chombo na ba télévision na ba radio na profiter na quartier oyo na komi na sala moi vidéo moko ekoko circuler mokili mobimba eloko ya liboso na kolobela. Je parle en termes il y a problème au Italie Qatar kuna ba M23 bakendaki kuna na Qatar bazaki na procédure oyo bango bakanisaki ke bakolonga bakei croyant que lokola bazui Goma bazui Bukavu baza na position de force kuna bakopesa bango ba carotte kuna bakobondelaka bango bakolandaka bango. Mais chose grave tango ba M23 bakomi na Qatar na Doha bazo boycotter bazo saboter accord ya le 27 oyo ezalaki déjà ratifié la présence du monde entier. Alors ils ont cru que ça pouvait aller, je ne sais pas comment. Chose grave, mokolo malobi ministre de l'intérieur ya Qatar abengi ministre ya intérieur ya Rwanda à part à sololi na ye abengi ministre ya intérieur ya RDC Jacquemain Chabani à sololi na ye à part. Après il doit y avoir il faut pas paraffer une signature, il y a accord de principe. Suivez-moi. Accord de principe entre la RDC et le M23. Je parle de M23 et ses alliés. Vous me comprenez? Alors, dans cet accord, Batebele Moutoko Sabinote. Nakati accord wana, nyonso ezali na avantage ya RDC. Pourquoi? Parce que, tango bango bakomi kuna, je vous avais dit que bakomi na ba réclamation ba makambo ebele. Bango moko bazo réclamer que ba intégrer batunda bango ba M23 plus ou moins 80 000 hommes bakota na armée na biso bakota na administration pe bakota na ba institution na biso. Fachi Beton, un intelligent stratège avec sa délégation stratégique tango bakomi kuna balobi niet NON bandi baboyi. Donc toboyi tozonga lisusu na buzoba oya kala ya ba brassage na ba mixage. Alors ils ont encore réclamé et le Moussousou va réclamer balobi que non nde tozali awa tozoko senga na gouvernement congolais bapesa biso 8 ans to diriger Nord Kivu na Sud Kivu, alors que biso nous sommes des unitaristes d'après notre constitution. Constitution na biso ezako réclamer unitarisme. Nous ne sommes pas de donc tozako appartenir jamais na fédéralisme. Donc Joseph Kabila ensemble na bananga na bamususu bazaki na posa totiki la bango Nord Kivu na Sud Kivu ba diriger pendant 8 ans. Fachi Beton atindi menani message à lobby niet NON. Donc nyonso bango ba réclamer lokola buzoba na bango toboyi yango icto facto. Voilà pourquoi bazali obligé ba signer oyo Massad Bolos a ebisi bango lobby. Massad Bolos oyo envoyé spécial ya Donald Trump président ya États-Unis d'Amérique ayaki lobby na Qatar ebisi bango tala bino omonde bozali awa mutu ata moko akolongwa Qatar te ti boko signer accord ya principe entre le M23 na ba RDC pa toza na posa kimia ekota ya libela na kati ya RDC. Donc eloko moko bande onanga na sexabino ba bloquer ba passeport na bango nyonso. Je vous dis wana eza vérifiable. Ba bloquer ba passeport na bango nyonso. Boko kende te boko la lawa ti boko signer soki bo signer accord de principe entre le M23. Tala si lelo bozo ke bazo renforcer ba militaire na bango na kuna na Bukavu et na ba Walikali bazo renforcer bazo sala tout mangungwa pamba batu awa bakomi essoufflé. Paul Kagame sina ebisaki bino idese atindi ba mama ba émissaire mibale ba ancienne présidente ya ba mboka po baya basenga basolola na lobi fachi
yebisa ye alamba alia komekate ko solola komekate ko kende ko solola nani na Paul Kagame. Paul Kagame etikala 10 jours. D'ailleurs pour votre information, bazo kende ko signer deal to accord il y a États-Unis d'Amérique avec la RDC et kozala le 27. Les autres ozali déjà le 17. Donc etikali 10 jours ya pamba. Etikali 10 jours ya pamba bomona mukwa tombolo azokota avion azokende mbala moko na Washington. Kuna nde bakokuta na fara na assassin Hitler de l'Afrique Paul Kagame oya bomi bande kona biso ba congolais bakovanda po ba signer accord final. Donc avec cet accord final, yangonde ko permettre siko que États-Unis d'Amérique na RDC va signer deal. On a dit qu'il y a accord économique. Pour votre information, ba entreprise américaine et belé babandi koya. Comment na aéroport Anjili ou comment on a déjà ba américaine bebo babandi koya déjà. Mes très chers amis, makamboza koinda. Lobi wana bomonaki Jean-Pierre Bemba, ministre des Affaires ya transport. Bomonaki ambassadrice oya États-Unis d'Amérique. Bomonaki Maman Thérèse Kayikwamba oya zali ministre des Affaires étrangères. Ensemble, bazali vraiment wana basangani réunion na bango stratégique, ils veulent mettre de base. Donc balingi ba tonga ba base militaire ya ba américain. Tokozana base militaire ya ba américaine aéroport ya Njili awa oyo bakotonga, oyo kozala nulle part en Afrique. Tokozana base militaire ya ba américain lisusu côté na est. Bande kona ngai awa déploiement ya liboma ya ba paracommando américain juste après ko signer bazana kati ko ya tango bakoya awa ezali pona ko lakisa ke bitumba esili. Je vous dis que bitumba esili. Bande kona nga balandi bolanda te na banda ko yebisa bino ke Paul Kagame amoni ke Tshisekedi akene na ba jemoko onano amonate. Tango ya zako zela ke bako kende na bitumba ya ba ton. Tu sais que de comprendre que non ba oyo armée tozana bango ya FRDC, c'est une armée oyo déjà infiltrée par les Rwandais. Moyen to bunda na bato wana bako trahir ngai Tshisekedi bako récupérer mboka mobimba. Paul Kagame s'attendait que Tshisekedi va déclarer que non toko bunda alors qu'il n'a pas accepté que ba bunda. Voilà pourquoi Tshisekedi a choisi la voie de la diplomatie. Bobandaki koloba loba awa, azo voyager, président Mobimba, kokende boye, ko voyager boye, puis ils ont voyagé. Il savait à Kendaki déjà abandaki qu'on négocier comment combattre ces plans machiavéliques. Oh, il y a balkanisation, il y a Rwanda, oh, il y a bandaki dominer biso. Na oh, nani garçon, oh, il y a mandefu, nani oh rebelle, seigneur de guerre Joseph Kabila, oh, il y a zali Rwandais, oh, il y a sakana na bana Congo pendant 18 ans. Bana Congo bazaki na misunka loko babiswawa. To yebaki que c'est un étranger. Voilà pourquoi to emelaka yenzembo kala zongisa ye na Rwanda. Alors que bino bobandako boya. Lelo vous avez compris que okay. Jacques Kiabula a tozo boy gouverneur ya nani ya Lubumbashi. Jacques Kiabula tout la musi ya Zaza. Awa tozo babo tout la musi ya Zaza. Akimi à partir ya Katanga akoti Zambi ye wana Akimi. Akimi pourquoi tango bakangi Chiwewe kotoyo. Ba auditionner Chiwewe alobi ke kuna na kashamata na ferme ya Joseph Kabila ba zana bakavu mibale. Kuna nde ba bozwa cartographie yangoyo bokende bokomona bazwi bake batali bandeko na ngai makambo somo ba arme oyo arsenal ya ba arme oyo même Katanga mobimba etikala kozala ya Joseph Kabila po babundisa po bitumba ebanda na mboka oyo omondenge siko bosuki omondenge sopi bino na minute moyen bitumba esalema ezate donc batu nyonso banoko kanele ka peuple congolais kotoyo bakobunda makila bana Congo ekotanga ekosalema tepe ekosalema kata mukolo moko te confusion ekoti na ngambu na bango ya banguna na biso ya RDC. Voilà pourquoi bande konanga balandi je vous dis que to vivre na to tika na espoir to zela d'ici le 27 il y a mois oyo tikali 10 jours kala mingi te fachi bako kende po ba signer Paul Kagame azali wana ba signer accord définitif sima ba signer accord économique 550 milliards de dollars oyo ba américain baza ko pesa awo bongo yo ya yebisa ngamba mususu oya sikoyo fungola sumbanga awo bande kona biso bakatange bazolo bakaka oh bazokanga bakatange ce sont les katangé qui sont les traîtres ya mboka oyo et puis bakatange conscient nini yango fatia salité pour les katangé hein bozo trahir kaka les seuls édicapent muto sauver nazana kati ko sauver mboka na biso na ngambu oyo ya Lubumbashi. Omoni Jacques Kiabula nenga kei kizengi ya mobali. En tout cas, to regretter makasi.
Bon s'abonner chez l'artiste Youssouf Kalonjika. D'habitude, bon s'abonner Makasi. Bon aimer, bon commenter. Non, c'est pas commenter en abino. Merci. Bonne journée à tous. Je vous aime beaucoup. Merci.